para tambo con ale, ok para tambo. Ok para tambo con ale, ok para tambo con ale, mano se paulo ngakude. Ok para tambo con ale. Coucou, boya ebele na sous les baobab. Life together, boya ba to buka, to déraciner célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele ko s'inscrire, boya ebele botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele bo s'inscrire et kozala bien, maman kolinga lisu ozala yo moko te, papa boya to kata lien wana. Tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to sto leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele ngayoyo nazunguka mwasi ngayoyo sokolo takinga na loto mama yaka tolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur na yoyo. Bonsoir, bonjour, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino bayenge na bande konafisa budu dia Congo. Respect na ba chef coutumier na biso boboto bondeko na bande kona biso bino moko boyebi ya église catholique toke na lombango to pesa ba salam alaikum na bande kona biso ba musulman matondo na ba kimbangiste toute tendance confondue. En tout cas, bambote ebele, bonsoir, bonsoir. Aux anasses sous les baobab, toligi bino, mingi. Vraiment, bande konangai, toye, bozo monawana, mariage. Vraiment, toya kaka to analyser, nandenge ya mabete. Voilà. Vraiment, d'abord, to pesida nous ba félicitations, na aksa, o asili kobala mwana ya mama olangi. Mais, bande konangai toye to sala analyse pona to la musa conscience ya bande kona biso mingi bazali na bobungi bande konanga avant to kende bozana sous les baobab et pas ya mama le kinabino la danoise bo s'abonner ebele nazana besoin bo s'abonner bo fina cloche de notification surtout nazana besoin na bino bo kotaka mingi na ba live nanga pona toka bola kuna ezalaka to solo laka entre biso na bino. Vraiment bande konanga boya ebele et puis toke na lombango lisusu to pesa mwa bambote muke avant to kota na analyse na ba oyo ba pesa ka la danoise makasi ya kokende liboso bambote ebele na mwana nanga joli batinisa. Vraiment, ba bisous. Et puis, tobo sanité, Manu Emilia. Maman Emilia, gros bisous à toi. Vraiment, ça, c'est une dame que j'aime beaucoup. Une dame très gentille. Vraiment, Maman Emilia, moi, ba bisous yango wana. Yamba yango. Et puis, bilonyo sobolingaranga. Vraiment, beau partager mission. Ba joyeux Noël. Bande konangai.
botala wana bien mikolo ba mabala o ezoleka eza ba mabala moko ya ba kake ya ba catastrophe ya ba incompréhension tozo comprendre te. Et puis ba mabala ngo ezozala ba mabala moko comme si ezosalama nde na lola, comme si ezosalama na se ya mokili te. Ba mabala moko ya rapide lokola ba fiançailles moko ya ba TGV te ba fiançailles moko ya ba jet, ya ba jet privé. Bon mo ndenge jet privé ke ndenge mbangu nde ba fiançailles oyo bana ya mama Olangi basalaka. Mais bino bandimi kuna na kati église ba mama Olangi avandisa bino tango azali na bomoi tango bango bazalaki ba fiançailles ya ba 5 ans ba 3 ans ba 4 ans. Mais ya bango ezakaka ya bana na bango ezakaka mikolo oyo bazobala kaka ba mois. Au moins ba kutena mobali boy 3 mois 4 mois ba balani. Mais eloko biso toyeli toyeko ka choc ke toboyite soki mwasi oyo ngai nazala ba information te ngai na oyebisa bino na yaka na biloko nga na yebiki naza sûr. Mais mwasi mobali wana komona eler na monaki ye na libala ya aksa na monaki ye loko azaki jeune garçon nzoka nde azali tata mukolo asi abala mwasi na ye pe ye wana et puis asi a divorça. Alors biso ndenge toyebeli na baenseignement oyo ya mama Olangi mwana mwasi oyo nano abali te oyo nano aboti te babandeki kolinga te akene kobala mobali oyo asabota asi abala. Bon boni sikoyo ba jeune fille ebele na église wana mama Olangi ti lelo babali te parce que bazoluka kaka mibali oyo babota nano te. Mais botala siko bana na ye moko balakisi bino exemple. Premier mariage ya mobali wana bozo mona ngona bilili. Deuxième mariage aye kobala aksa wana bande kuna ngai bufungola kananu ba misu bisika bino bozo kende. Yo kei na église okei ko bunda pona ba bengano ba démon okei ko sala komba. Est-ce que tango yo ba bunga ba osali komba na yo yaya? Sikoyo likamba libala na yo etali mama pasteur na papa pasteur na bino na nini choix ya mobali na yo etali mama pasteur na tata pasteur na bino ya nini ekomi na choix ya libala na yo lakisai makamno nyonso avi na yo lakisai bande konanga azali mutu moko pe ndenge azalaka bana ba pasteur wana ba mama pasteur ba Saint Esprit pe se kenda nango ekoma nango lokwa mulangi ya bière etikalaka solo ya Saint Esprit mais Saint Esprit azalaka te. Mais bilo boye bakate okenaka kotika makamu na yo bomoni mwana moninga abali na ye un homme divorcé. D'abord mwana mwasi oyo aksa avant kutu abala garçon oyo azalaki pe abandeki pe kobima deja na sikatenda na mwana pasteur sikatenda wana a divorça mwasi na ye bakabwana mwasi na ye zonga na Londres ba divorça bazwa mwasi wana bapesa ye mbongo balobaka mnoko na ye aloba eloko te mwasi wana avanda na ye na bana na ye papa wana mwana mobali wana akomaki fiancé ya aksa oyo akomi fiancé na ye ale église batelemeli yango balobi toza même doctrine te libala oyo kosalama te. Mais mwana oyo lokwa ye mutu penza na bana nyonso ye mutu atikala na masolo ya kati église ayokaki ba ancien na bango atiki aye kobala mobali oyo nzoka mobali oyo pe azali na mwasi na ye atiki ya divorcé soki pe ya divorcaki mbangu soki pe ezala ndenge nini. Mais tondimi te ke na leta na biso bakoko balisa bato muto abala il faut la papa oyo aza déjà divorcé aza na ye na droit na ye abala aksa. Mais eloko nga na ye nde kofungola sikoyo miso ba jeune fille obino boza kuna na kati église botala ba age bokomi nango nga naza na ba cousine musu baza kuna baleki déjà ba 35 ans baza kuna bazo bala te parce que bazo luka mibali oyo nano parce que soki obota na te mate ezaki luka mobali oyo pe abota te. Mais
comment mwana ya mama visionnaire ye moko akikobala homme divorcé. Bon mi posa ka pe ba question. Bon ndeko nanga mateya pe ekomi ko évoluer. Boko tika la kala ba mateya moko archaïque te. Tela ne bozo tula. Tela ne boke na église wana boke ne kotala. Ndenge ba jeune fille ba tondi kuna na ba mama célibataire ebele bokoki kobala te bozwi libala te. Nyoso tu wana parce que bozo comprendre ba écriture te. Et puis muto yo na Bible normalement ndenge zawana asa vraiment ko bala mobali ote. Ce qui olandaka peda makomi parce que bino quand même boza bato bozalaka na makomi. Ce qui olandaka makomi yo ko bala mobali ote. Parce que un homme divorcé na Bible d'abord akoki ko bala te. Bandeko na ebisi bino porte lola wana ekozala muke na bato ebele. Tango yozo teya bato boza ko teya a oza ko yembela banzembo nzambe salela penon ba parole de Dieu. Parole de Dieu lobi ke muto ya divorcé akoki ko bala te ti mukolo molongani na ye moko akokufa. Mais boni bozo landa te. Bozo landa te. Mais bozo landa mateya wana te. Mais soki komi badin bolandi. Et komi boye bolandi. Et komi boye pona koya kolobela batu mabe. Mutu boka sekara mosai na nzambe. Neni na ba owen. Attention avec ba owen. Ba nini. Wana bolandi. Mais soki ezalika ke. Oh non. Likambo etali ke. Makambo boye. Ke bokeba bokoki kobalisa ba pasteur bokoki kobalisa ba divorcé te. Na bino ba pasteur bokoki kobalisa ba divorcé. Boyebi ke bozana ba problème. Parce que c'est écrit dans la Bible, normalement boko balisa ba honte. Wana to te ya selon la Bible, selon bino bande bote ya biso. Mais biso ana live together to balisa ka ba divorcé. Soko za vraiment divorcé. Ah, on a live together na site de rencontre live together original yo yaka okozwa libala na yo okufela pe mwasi okozwa libala na yo bandeko na ngai bana ya mamolangi moko musupe ayaka kozwa mobali koto na Londres mobali wana pe azalaka divorcé bango moko pe na kati wana ndeko mwana mamolangi ya mobali pe aza pe divorcé. Ba divorce exact ebele na kati ya famille wana. Donc ezape loko ke bango pe na famille na bango tangu bango ba olobake batu bakende kuna bakende ko kweisa ba lien bakende ko briser ko déraciner bango moko pe bana mamolangi bakota na mozindo a prière babimisa célibat babimisa ba divorce ebima na ba famille na bango batika kako mona ya batu. Alors bande konangai bino moko bo juger libala oyo. Et puis modèle basale la kaba feti bandeko non. Mais non, ils appellent normalité. Ba feti moko ya minene, ba feti moko donc bandeko nanga comme ici na combat spirituel ba fazer bazalaka te, ba to pasi bazate, ba to nyoso ba bonga non. Au contraire, ba toi pas si baza kuna na kacha komba, ba musu bazangi na liputa. Mamola ngina bo moina ba ndoko so ba wax ba maputa soko kabela ba musu bazangi na liputa kolata. Mais ba ko préférer pour na 2 jours, 3 jours, 4 jours, ya fête ya munene ndenge wana. Bande konangai bosala attention. Eza normalité. Et comme ba fête ba sirène. Hôtel na ba décoration comme si bozana kata mai bozana mondi moko mususu ezaka pe normal te bande konanga ba fête yo ya bana mamolangi tango babala kana kata combat spirituel eza pe normal te. Mais non, vous avez des veuves na pembe na bino bozala bato nzala bozana bato boy bozala pe na simplicité.
Pendant que sunga pe batu mususu. Pourquoi vous allez faire des fêtes et ça ba budget beaucoup minene. Entre-temps, bino bozo salate, bino bozo produire te, batunde bazo ko chela bino bambongo na bango. Pona bino skoyo bo sala ka biloko minene ndenge wana. Bande ko tous ces pays ici bas hein. Na bino pe bozalaka na misu te. Bozo mate ke bambongo na bino bo sakana nango. Bambongo bino bo ke kopesa bango bazo sakana nango parce que bazo zongo na pasité, bazo zongo na facilité. Alors bazo sala oyo bango balingi. Vous encouragez beaucoup le mal. Tant ozo pesa pe mutu mbongo na yo, ezala mwana na yo, ezala noko na yo, ezala nani. Il faut pe quand même o aider et loko nini asalela mbongo wana. Tu ne peux pas couper sa bambongo boye, basta nango ba bêtise. Ozo mbongo no ke pesa pasteur moko boye, abandi ko sente basi, ou bien ke pesa mbongo na yo et pa ya mama pasteur moko boye, azo sala nango ba bêtise, batu busu nga la sela mona bo pesi pasteur bambongo na boye, bala moka bengi na famille, na zoti na mbongo pona basaki ya sima. Bande ko sala nga choc. Église to futite. Mbongo ko futa na salle ekokite. Mais mbongo adimi basimba te. Bande ko nga pena na longwa na église wana pona bongo. Alingi te mbongo ya dim basimba yango te, dim eza pona ye. Mais mbongo babonza ezokoka nango ko fute la salle te. Et puis mukolo ba pesi mbongo wana dim directement compter aller a tchelo boko bwa sambeli et sili nango. A bengi na Congo, nazo kende ko natela bino mbongo pona basaki ya sima. Help me papa. Ozo tina mbongo bitozana nyongwa 2 mois na salle. Ote bino fubo sala tout, bino ba mama, bo banda ko yaka na chaque semaine, bo sala moi compte moko boya ko foutre la salle. Bo tchaka 20 livres. Bande ko soki pe week-end wana oyete, o komi na nyongo ya 40 livres. Bande ko la Bible nous interdit. Ya ko zwa nyongo. Allez, comment yo pasteur, o komi ko kotisa bandimi na o ba nyongo. Est-ce que c'est normal nga na une église pour na pambwama? Allez, nga sko na komi une église na komo na ba nyongo na kati église. Et ça normal te? Moi, quand j'ai vu comme ça, na fungoli misou, na popoli mabele, na kei. Mais les lope église, on est kanga ma place, on est koufa. Parce que quand on marche, ndenge wana te, bande konanga. Yo ta osoko zui dim wana, zwa moitié mususu tika na caisse église et fonctionner pour na makambo église. Église a na besoin biloko ebele. Bande konangai tant bo sala pe l'église boye ko la pe administration ezaka to fungoli koye bananu comment administrer les gens, comment administrer les biens de l'église. Boko sala ka babiloko boko teke ya minene ndengwana ale bandimi na bino ba o souffrir. Est-ce que bango ba ko sala mabala minene ndenge wana et pas ya bandimi na bango? Mais non, ba o sala ngote yango bande konanga bo sala attention. Là où vous mettez vos pieds, et puis botala exemple, ya yemoko mwana wana abali mobali o ya divorça. Donc yo pose en église, quelle que soit église aux ali. Banda ko fungola misu. Okoya ko tika la boye, mama obali te mama. Bino bwa mama surtout ba mama bino bat bomema bana na bino na ba église kidi tala mwana na mwasi. Banda yembaka na chorale. 35 ans, 33 ans, 32 ans, 28 ans, liba les athées. Est-ce que oso comprendre? Est-ce que yo maman tu comprends? Ozo yoka, ozo mona, metala bango moko bake ko bala. Aouta ki fiancé na mobali divorcé. Et si alongwe ayesu ko bala tato yo na papa o azape divorcé. Mais yo ozo landa mateya kuna ba yebisa oké okoki jamais ko bala mobali ya bota. Okoki jamais boye na boye ozolanda maman jeune fille ona olobela ba jeune fille o ba kota na ba binzambi ba glise belé bokeba bokotika la bongo lokola Marthe bokotika la kobala te bokotika la kobota te bokeba ba place bozo ke no chamba makolo na bino
bokomaka likambo ke natuna pasteur na ngai. Est-ce que pasteur bayebi so bino nzambe alobaka ntango nyonso tuna bapasteur? Nzambe alobaka bongo te? Nyonso tu ozaka prophétie bimi, balobi na nga boye prophétie bimi, bandeko mais non, bozana kimia, bato ebele babeli ba tension, bandeko na ngai awa na poto pona ba prophétie. Il y a beaucoup de gens, ba pasteur pardon, bo lembisa la ba prophétie na bino, s'il vous plaît, bo lembisa parce que ba prophétie na bino epesi bato ba tension. Bandeko ngana zaki na pasteur moko, ai soki ka bengi ako bambolanga ata bata pasteur te prophète na Congo, ako bambolo ba prophétie moko, nazomona boy, nazomona cancer, nazomona loko boy, nama oko yoka pasi moko, nazomona liwa na famille na yo na moni 2021 na yebiso na jour musu na bi Seigneur mobali nanga kuta kipaka ba pasteur ote eloko ta vivra na bien ala mukina ya vandi na ngai yoyo na ya kokomi komisa souci botema ko pasuka boy non oye koya eya mutu akokufa akufi biso so tokokufa, mutu abeli biso so tokobela. Donc naza kuna te na kamati na blokai mama na koma na kimia na yoka kana linga kalisu ba prophétie wana te. J'aime pas soki na baka nzambe lakisa ngai ata na ndoto ata na signe ata na boy me makamba ba prophète oyo bandeko soko lingo bela AVC na tension ba mame bele ba beli ba AVC na ba tension soko landeli za ba prophétie et na soko sabinote eza ba prophétie. Alors bandeko nanga bo partager vidéo ete ya bino bomoni ba photo ya ngwana asa yewana premier mariage ya mobali wana donc na deuxième mariage eza aksa soki aksa. Alors na komi nanga na suka na kobenga bino ka boya ebele na live together. Live together ezo luka bino ba mama baze ebele ya plus de 50 ans ba papa. Pa ndeko nanga ozana ndeko mobali azobala te. Tinda e awa to sunga ba mama na bisoko to salisana ba congolais. Mibali ya mikolo boza wapi? Site oza pona bino, surtout bino. Lobi solitude ko boma yo. Yaka ko komisa kombo balukelo mwasi ya malamu. Ezo kende kitoko makasi bandeko na ngai. Ba témoignage ezali mais ba congolais bazoka na bango soni tango ba ya ko témoigner bokomisu ko seka bango. Bazo banga mais bazana esengo vraiment makasi. Soki ka bo évoluer botiki ko seka bato boziongo normal ke mutazu mobile na ye bo sepeli boko yoka ba témoignage mais aussi longtemps tozana bassesse wana tozo comprendre ka te ke tozana poto pour na retrouver mobali na ba corona oyo yoko ke na discothèque wapi oke na fête wapi nzamba yebaki te nzamba la musinga telemisinga ayebaki eloko moko esalamaka azar ezate ayeba ike biloko boye kokoma solitude koya batu ba okoma na pasi pona kobima misale bele komo salama na bandako. Alors pourquoi pas yo po luka mobali no na kati ya ndako ovani no na kati ya ndako obengi la danoise okomisi kombo na yo obengi nga na 0044 74 59 62 52 17 obengi ngai directement ozwi mwasi na yo ozwi mobali na yo ekomi na ndaku biso na yuke en tout cas bato bazokene suko ko bendaka ba kadi wana ti oke na lobak soko ke Lidl ou bien Aldi à part Lidl na Aldi ba magasin na biso nyonso ekomi kaka kotike na biso ba livraison na ndaku biloko eza même prix ya magasin même prix na site na bango okoti okomande biloko et puis bakoyelo biloko a soin ya kosakana te bandeko so bayetikela nga biloko so natali ata bitabe ba orange ba ya bien oyo kutu na magasin so ok ezalaka te
bako kotikelo biloko no na ndaku o koti na magasin na biso Asda ok na site na bango beti o commande biloko no mai loso nini tout ba etikelo na ndaku. Et alors tito comme na niveau wana alors pourquoi pas obeta pe o luki pe la danoise o bengi penga o zupe mwasi no ya bien, pourquoi pas bozo banga nini entre ta ko banga oko tikala l'échec. Alors maman surtout ba couple boza na camarade na yo comme de ko mobile ya camarade na yo azana mwasi te solo la na ye sa mobile papa tinda papa Jean tinda papa Jacques tinda papa Antoine pas qu'il n'est pas la danoise basi ya kitoko baza basi ya kimia ba blessé de guerre mais sikoyo ba koma bien ba se repentir hein balobi ke lelo soka zu mobali na e oh mais pourquoi pas ako mema yo pena na top. Alors bozang sa te boya vraiment bande kona ngai et puis bo commenter libala wana ya axe na mobali na e bo commenter yango penza na ozela ba commentaire na bino. Est-ce que c'est normal bango bako balande wana mwasi moko bazolela quelque part libala mobali ya boyi akimiye pona ke bala axa boko septango. Voilà. Donc ce que qui biso aboteli mobali ya batu bozo mona ba makambu bana na biso bazo sala mikolo ba mama bo fungula miso soki ka bo continuer ko lala na bongo bana na bino basi boko kufa boko tika ko mona ba koko te. Ok, moi je vous laisse et puis je vous love quoi. Bon partager émission bande konanga s'il vous plaît. Je vous love. En tout cas, bye bye. See you.